Bienvenue dans notre chaîne chez Maman Bonheur MMTV. Yaya gato solo la mona nangai leki nangai. Yaya na ngina ibisa yo nini. Yoka conseil à maman. Ça glisse avec Maman Bonheur. Yaya mobile akotika la ka mobile. Yende mutu basala ye liboso na yo. Mobile mutu a remarqué que moi c'est azate fu basala ye moi si. Yote mutu senga mobile. Mobile mutu senga yo. Ça veut dire que mobile akotika la ka mobile. Azala pauvre, azala riche, azala handicapé, azala vilain, azala bogard, élancé, taille moyenne, il est toujours un homme. Azaka mobile. Il est toujours supérieur à toi. Peu importe la modernisation. Azala toujours mobile. Nani na lobani. C'est vrai yaya zuwa basala kana mutu olingi. Ezalaka bien ko sala zou e machaka moi game e machaka moi sensation e machaka moi mampuya e machaka moi pose ya njoto pose ya kosala makambo salite parce que ozolinga mutu na yo mobali na yo tu au pied moi si na yo ko so pe zou ezate eza moi bizarre mais ko confondre maman ngai bisonini ko confondre zou na impolitesse ouais zou ezalaka bien pour ninga comprendre que ochaka ye ka olandela kaye o surveiller kaye ça c'est bien dans un couple dans un mariage ça c'est très bon c'est très important aussi mais ne confonds pas zou na impolitesse parce que les femmes d'aujourd'hui tendance ya kokokana na mibali voire même ya kolekana mibali tu te dis que je suis une femme forte une femme complète indépendante. Tu te permets de tout, même de parce que ne confonds pas chérie. Depuis que le monde a été monde, mutuba sala is mobile. Moi si ba fabrica et ko fabrica, de ba bricola ye. Vraiment même si muso bazo confondre zou na impolitesse. Il y a pas mal de mibali ya lelo surtout na poto bazako kufa na ba AVC parce que basi ba mena bango ba vie dure. Pourquoi? Parce que mobali ngaza makamabe yo mené vidéo au profiter na loi ya awa au commis supérieur ya mobali na yo. Impolitesse eza eloko ezali oyambi téléphone na mobali na yo. Olio solo la normal yo wana eza nani yo azate tika kama maloba tika kama na yebisa ye maman tu n'es pas une femme doit avoir une douceur une femme doit être féminine une femme doit dégager une féminité si tu sois une femme actuelle intelligence et quand il faut na kachi na yo moi c'est que ça respectueuse intelligente azana bagage moi c'est bon ngana ki yankete insolence était là qui c'est que osa yanke non ne confondez pas il faut pas confondre qui voyoutisme ou même ngona ndako libala non wana za genre ya couple ni ya ozo mona mibale bele bazaka azo préférer aumela même na musala azo préférer azala neta na nganda ki avanda na ndako parce que yo ozo chaye mal à l'aise moyen pe abeta yo ezate moyen a gifler yo ezate parce que loi awe ko kangaye yo ozo profiter nango donc pour manquer ton homme yaya monde lelo modernisation ebungisa yoti moi ça kotika la ka moi si balobaka o ba swahili ba yombe ba monela ka mobali te soko tali bien moi c'est muyombe moi c'est muswahili bazana ba défaut ebele infidélité oui mais bazana douceur ba mina sema ba nini moi ça zaka boy mais na kati na ita msoza moi si moko infidèle mais tellement zana douceur apesa ka mobali na ye respect wana mobali na otala kano leader chef alinga toujours respect so ozo pesa mobali na yo respect oza ko pesa iba valeur au moins mobali na ko zongisa ako réciproquer yo il va te réciproquer
Ça sera réciproque. Au moins, avant de cabo, il faut nous en parler. Et yo pena moi na monnaie, au monde là été. Au pesa ba valeur moko boy, yango na ndia zozongisi la yo. La femme respectueuse, une femme battante, une femme combattante, une femme indépendante, eza mutu aza na bagage. Oza na ba ligne de conduite. Oza ka sir na ye. O alingaka respect mutuel. Parce que ceux qui osent respecter, on ne peut pas respecter. C'est ça une femme indépendante. Tu peux être indépendante financièrement, mais tu n'es pas une femme respectueuse. Ben oui, il y a des femmes comme ça. Elles sont indépendantes financièrement, à tonga ba immeuble, à tonga ba ni. Mais la mise sur tu n'est pas respectueuse. Pourquoi? Parce que c'est une femme légère. Une femme mal polie. Ya kanisa ngoki nga mobala ko ko monela ngate nga mobala ko ko lekela ngate te mobala lekela ka mwasi yaya eza lokola yaya o bobota mi bale na libumu yaya na leki est-ce que yaya na ko linga o lekela yi c'est comme ça avec un homme mobala azala pauvre azala riche azala vilain azala boga azala toujours mobile azala leki azala toujours mobile o linga to lekela yi. Même si le message est comme par-ci par-là, même si le va coaching comme par-ci par-là, yeba yango, mutu abota mi liboso, mutu salami liboso, akolinga jamais tika flambeau na ye, atika place na ye yo ya ko remplacer. Ça les maraté, ezalate. Moi si faut dégager la féminité, faut dégager la bon moi si. Nakoloba na ye, na etamboli na ye, nakolamba na ye, na elateli na ye, dégage la féminité. Yango ça là que mobile na yo alinga sous plus au séduire au pesa sous posa ya mampouya au pesa sous kaka posa ya osala makambo salité. Mais quand tu es une femme trop ferme, moi je suis trop ferme, ça na ba ligne 11 akanga elongi, il y a donc que c'est une femme de caractère, nzo ko zande bizali mabe. So zo on ba na mone la yote, ça veut dire que aux hommes mi bali na nda. Bon ba pantalon. Pourquoi? Parce que toi tu touches l'argent. Lui aussi pareil, donc yangwana ozomona kizo simbate. Olingi libala na yo vanda, ata oyebi mingi, ata même si tu touches beaucoup, même si tu es trop intelligente, donne à ton homme l'espace. Pesa mbala na yo espace. A se sentir qu'il y a un mobile. Au mona ki akolinga yo mingi, batu bakoloba ke akanga mbala na kisite Fiona de long ma bébé, Fiona de qui tourne moi des arandouba quand on la cité. Parce que tu as l'espace. Y'a on est ça là qui a linga yo ming. Peu importe place à Zali, il pense à toi. Ah, tes place dans Zoya. Au mon akaboye, à Bengi. Yaya, on l'a chini. Na soukou no zana nin. Parce que ozo matisa. Quand on pense na ozo matisa ba guerre, ozo mataye. Ma pouya. Tant ozo kamba moko boy. O sali mos. Akanga mbanu na kisité. Ma papa est belé parce que victime na poto awa na ba crise cardiaque ba AVC pour na bin so ba maman ba mal poli ba insolente. Vois même téléphone à mobile, je n'en disconviens pas, ça dépend ya couple na bino okoyi ko ya mobile téléphone à mobile na yo mais ozo sola nini na ton nini allô wana et tu as ça na yebisa. Maman, oza soda. Ogena musala soda hotelon. Maman a une façon de parler, faut ça la bon moi cité yaya. Nento mi ko bunga boye. Na so ke zaki pe cop, so pe zaki chef mobile na yo. Ako kima na mobile na yo. O bebe se mobile musala. Nyonso wana ezo kenda ba penser à mibale yo mwana mibale bele bazo umela ti bazo kufa ba crise cardiaque po basi bazo linga ko matela bango mutu pona nini parce que balobaki émancipation balobaki et parité. Tu confonds la parité ou quoi? Faites la confusion. Ne confondez pas zoua na impolitesse. Zou ezalaka bien osala ngo na place nini na temps nini. Quand tu es une femme, on va ridiculiser mon mobile tout le temps.
mobali wana azotala ta mosusu balien oyo boza nango moyen akata relation eza te akomi un homme malheureuse bahomme malheureuse bayebaka bango kaka na elongi otalaka moto aza malheureuse akokenda mosala boye asali na accident du travail parce qu'il pense beaucoup posa ya kozonga na ndako eza te parce que moi sina tiaka ye à l'est okendaki wapi okendaki ozongaki wapi ya même basi biso bazalaka mobali na azata mosu na nganda ubi peut-être na parc azosola na baninga na ye mwasi wana aza kotinda bana babengaka papa tout le temps appelle papa wana na bafemme oyo bazalaka barige bacomprendre ke ye azalaka na zuwa mingi or ke eza bacrise ya bazuwa ya jalousie appelle papa tout le temps bana bazobenga papa tu es où tu vas rentrer quand papa tu es où nyonso wana ezotia mobali à l'aise te yaya tikela moninga espace zala sire na yo soki oza sire na yo osesantaka nde naza mwasi mpenza na koka yaya okosala kutu bisalasala te soki jour okosalela mobali nango na ndako c'est là où tu vas te déchaîner. Ce n'est pas hier où na bato nyonso bamona ke yo vraiment bayeba yo moi ça ki ngana zaka zuwa te ozala